ngai aza ndeko na yo nazosala délivrance frère moko ayebi lingala tozosala délivrance ntango azosala délivrance alobi na molimo yo nani zwa moto ndenge kaka tobondelaka epai évangéliste Claude Kabundu Alisa nazobondela mpona moto molimo elobi yo nani molimo alobi ote ngai la patronne ngai mpe na se présente ngai bongosi sikoyo toyebani ozolanda nga bien wana ntango nazosala délivrance na moto toyebani sikoyo yoka ndeko na ngai oyo abandaki kosala délivrance zika moto ntango molimo ezozika abiba kanga na mokongo makasi azoyebisa alobi kanga na mokongo makasi artiste aza na notion na mutu ezosala différence lokola amoni baartiste mosusu baa na télévision eza lokola diplômé auti balatise batoge humanitaire alati batoge abandi alongi na ye wana vama diplômé penza ya basheki kaka réputation de sala cavalera motu réputation eza bien te mpona baartiste réputation ya bato baosala yango na mabe yango nde ezoboma ezotia biso nyonso théâtre ezokufa mosala yango na bango tout ça bozwaka bacomédien oyo baza na mosala oyo bakorendre mosala comme il faut baa na bacompétence nango mais bozozwela biso kaka mpona baaspect physique mingimingi lelo baa na bapoto mpona baaspect physique nzele mpe amonaka aspect physique te atamboli biso moko bacomédien tozobomana producteur mpe ayebi eloko azosala te parce que moto azosala mosala na ye aza na parti pris te kashe na ngai na kashe ya videlo eza ndenge moko tokokompare biso te mais soki oza moso oyebi oza na besoin ya bongo oza na besoin ya videlo oza na besoin ya de Londres oza na besoin ya bijou la reine osangisi biso mpona mosala na yo oyo ozosala mais soki yokomi kaka yo yoki de Londres ye biso te tika na obongosi mikolo ye aza boye ya boye yo yoki de Londres donc oza faux producteur. Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a ma fête la bino ya mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso. Ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Merci na ba fidèle ya image ya Congo ba fidèle balingaka émission na biso bwaka ndobo www.image ya Congo site à Modindo donc quanti point to kanga masolo depuis kala parce que biso toza le roi bangote donc biso penza to le roi bangote na cadre ka rotambola ndé na baki lelo to rotambola tozo tambola na Hervé Lola elle est to la chanson blé ka poto sala grande plaisir parce que va tourner à blé biso pe le to la ti blé donc to lati na idée na ye na posa na ye penza to lata ndenge voiture ne ezala to comme na zo ba voiture n'était mais to sali plaisir ndenge ya sala biso plaisir na image ya Congo na zanga moko te na zana Hervé Lola de seller babi nyonso image ya Congo c'est Hervé Lola bazo tout na msala o ya qualité boye bo sala ngona nani mais to sala ngona Hervé Lola parce que to za ba professionnel parce que tous en la comique tout ça parce que tous en la patience et on sala et zo la nabiso kaka kozala moi bien tina suka mais lelo bokando bonde to boaka kando bo pa ndobe kangi tozui nani ya boni malamu la patronne image ya Congo bobaka kindo bona bino bogo kanga na bitambola Interma tongea kutala ndeko yanga bijou la reine na temps de la grâce en tout cas image ya Congo na bandobo ekangi ngai pe grande zora mona marambo donc toi que koluka bijou la reine maman prophétesse soit pesa ngino de ba prophétie to kangi ba mo pena bongo sebi ke mbala liboso ba fan na yo bazali nde ba moni su bongo su bina image ya Congo sentiment nzamba pambola bango nabike moko amoni nga sikoyo atiki kosala msala na ye nzamba pambola sœur nanga Noela Mudiamsi na Londres
parce que na moment oyo na biki arrêter nyonso pona kolanda nga pa yokanga batu nyonso balandaka image ya Congo émission na biso bwaka ndobo la patronne yemoko azana bino présent pona kolakisa bino ke ndobo ngo pendezo bwaka pezo kanga ba nyama bien pe bato bien ekangi nga lelo mutu nzambe mwana ya Elombe Sukari mwana ya papa Evangeliste Claude Kabundi Walesa nzamba pambola bino lelo bato bazo mituna batuni bongos abongola motema ozaki mupagano ukomi frère mbala moko boy nazala mupagano te na botama nanga motema malamu na sepelisaka bino oya inaka nga tombola musala parce que banda boyebanga bosepelaka kaka soki na ndo sepelisa bino te bolingi bobenga nga mupagano na botama chrétien depuis na botama naza toujours chrétien naza kosalela nzambe naza nakomi évangéliste epa papa Evangeliste Claude Kabundi Walesa mais ezate ke nazaki mutu ya masumu nazaki mupagano naza mosumuki mais naza siko na ba orientation na otambola selon les règles oyo nzamba alingi na kati ya makambo par rapport à liboso to améliorer to tiki mwa mabe to diminuer kana na nzela parole Saint-Esprit ebandi ko dégoûter ngai ba makambo ya mabe siko nazotambola na chemin ya Jésus-Christ. Donc on soutra boli monovela théâtre. Non, théâtre ya musala nzamba penga donc ya makilaki. Boya mbeli liste be malem bo sulkaka bo paroisse ya ba les places frère que ate en tout cas mikolo moi ça pour la groupe Simba pende umela kati. Omoni na kati église ezana mutu na mutata na domaine na ye. Na théâtre pe mutu mutata na domaine na ana spécialité na ye. Lokola ngai naza acteur comédien na botama musala na ngao boye binga tindenge image ya Congo émission bwaka ndo boye yambinga na cadre musala na nga artiste comédien ekufate parce que ya kobotama bako étouffer angote parole wana kaka na kati ya théâtre nde nazotambusa ko transmettre bato message que Jésus-Christ azopesa biso don pe mande tozo vivre nde tozaboye yango moni ke nazosala ngo kana kati nango dimanche mercredi nde nakendaka prière mardi mercredi jeudi toza na répétition mais na mukolo moko papa na ngai Elombe Sukari asala nga faveur kende ko sambela parce que nzambo apesi ope maponga na sana musala nde il faut remercier pe ko kumisa c'est ça. Bongo si tout le monde a kaka na groupe Simba ou ta groupe mo quelque part et avant comme na groupe Simba na bota magana papa moko te mwana moko ta jabota mana ba papa mibali il faut ake pa mama na abali mobali mususu ba obenga yeke papa mobokoli mais na bota makana papa moko papa na nga Elombe Sukari lubakwa tinde boyambanga alansanga mokili mbabo yambanga bolinganga ezaye nzamba pambola ya umela bongo sa bandaka mbamo pe lumbe pe awumeli degré bato bazo sa mama minene na groupe Simba envie ezate ba na yokite bongo sa oki bien te ndenge bato bazo sa mama minene parce que groupe Simba faut lo bango eza groupe bato babimi mo ebele pi ba sa mama zo monana est-ce que moi envie que yo pe longo na beta mo tourner mama kalunga kenda na mama kalunga akutanga na Simba ya kutanga kukuta bo lokwa ya yakine azande konanga tozana la vision moko te akoli na ba capacité na ye ninga mona ki akokaki eza mabete azape ennemi na ngate azape ennemi a Simba parce que pour ndima ngo sala msala na obia kokola na ngai na ya ye niko bateke ya koli kolekanga non eza na ba vision ya ye azana banzela na ya bona ye na ye pa ya papa parce que abotama ke pa papa kakate azaki sika utaki aye akolisi makanisi ndenge pe asali nzela na ye mais toza vision moko te nga azana vision na nga ndenge bozo lingela nga ka ipa Elombe soko lingio soutenir nga kana groupe Simba muto ya kabaka pe walinga bato ba force ka ite non ça peut filmer parce que tout le monde ici le péchanga au peut topé simbote et a sali film na ye azo lancer mazaka pa Elombe. Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a fête nabilo ya mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso.
ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabou. Zamba pambola exil parce que mon agnon surtout aza pas papa aza éducation bien il faut aza na ambition il faut aza peine na raisonnement bien parce que personne bon mais webi eloko osala teza mabe et au moins to kota na full toujours sala ba improvisation ba pesi moto 50,000 lo ba projet na yo mutaza na projet ya sombi mutuka pour que voisin les gars mutuka bon mutuka na parking okufuta essence va osali eloko te ndenge omonaka lelo lobi bato babengaka bato bandoki bakoma otondisa ya papa walesa bato vi na ngezo tambola te me ntango osimbaki mbongo oyebaki kosani donc yango omoni na koyebi soki efile lokola azalaki na baambition na ye aza na baraisonnement bien compte tenu éducation ya papa ndenge asala yango eza bien mokolo mpe ngai kokomela ngai na kosala okomela yo ozozela mbongo ozozela soutien nini ozozanga mpe komela bongo parce que bongo saza mutakala ozozanga no scénario te peut-être ozanga matériel ye asali yango mpo ke aza na matériel te ou mpo azwi matériel te eza idée na ye ndenge asali makambo na ye ngai ntango mosusu lobi nazolinga na continue nano peut-être ngai mpenza ntango nayebanaki mpenza te nazaki na moyen ya kotanga classe te ozolanda mais na moment oyo nayebani ne fiske na renforcer moi mayele moke na mosala yango nazosala nazonga mwa baklasse moke te wana nano ya banini na nga mais napesi nano esika mais ntango nakokoma prêtre nakozala na okoyamba ngaka na kopesa baide yango opesaka baide yango oyebisa biso lelo bato bayebi yo comédien osexaka makasi mais yo moko avant banda ozalaki quand même na modèle no moko bando talobi ke nga so na kefu na bando sala lokola ye maloba te papa lokuli nzamba natisa maloba te papa lokuli ntango wana oloba te eza kokende te ande olobi ke moninga na lati elamba lati eza kitoko okeske osombi elamba wana mpona kolakisa bolingo ya elamba wana oyo osepelaki nango eyikoloba ke lokola nasepelaka na ye ye te alingaki aoriente nga eza nzela oyo amipesaki ndenge asalaki biso tolanda lokola biso tolandi tosali siko asali ekole biso siko toye na nsima eza mabe te nalingaki nazala mpe pa président elombe nalingaki ye na je aza mongala amongo te mais soki azoloba ngai mongo naza kose sentir à l'aise ke atepa oui na kimongo penya ndenge akendaka na batonalité na biso nga nazoloba ngo sikoyo ya kiartiste te eza ndenge na ngai ndenge na botama nango na mbandaka ndenge na eya nango ntango papa lokuli abandaki koloba ngo osentire ke mongo mais beleti lelo batikala na mutu na bango ke papa lokuli aza mongo nzoka nde artiste munene oyo asali nzela ngai mpe mongo originalité na ye na nzela epesi nga vraiment inspiration wana na bandaki kolinge mais mpona bima vraiment bien comme il faut ndenge boyambi nga lelo namonaki motu oyo akokaki kosala mpona bima lobi na bandaki kosepela na ye na savoir vivre na savoir faire ezali président elombe sukar et puis na moment wana nabokaki kosala nzela mpo ke abimisanga na bakalite oyo nazalaki nango okomi lelo na monde ya théâtre bandaki koanvie na ndako na théâtre oyo okuta sur terrain ntango moko ozosala différence nini omoni différence eza oyo nakuti lelo nakomi pembeni elombe nga na bandaki koanvie na ndako na bandaki omona ngo mosika mais ezali facilité mpo lelo boyamba nga boye naleki na basituation difficile nayebi so mauvais souvenir na nga na théâtre kaka elombe ndenge na ya na groupe na ye aforme nga apesi nga barole tout ça kaka ndenge tonalité yango ezalaka baescro na Congo il faut baescroke kaka na tonalité na nga babima baitalien koyiba kokosa bato nautaki braza tout ça ceci cela mama moko bayibaka ye babambu na ye ya biloko matoi na bachenete baya koyebisa ye bamama oza na eloko na monene me lokoso kaka baye koyela eloko ya moke babito bakiselo mbongo pesa biso eloko wana azaki na eloko ne ya moke ya moke bayeli ye bambu moko ya monene ya lokuta ya fo baescroke abunga bango siko amonanga na télévision ayoka tonalité oyo
sikoyo tango tokutai na nzela nga naenda otala mutu nakenda ye neti nakenda kotala bijou la reine nakomi nano epa bijou la reine te namona kaka bato nga nde batalaka nga na yebike baotala nga mpona mosala nga nasalaka fi wana bandi kotala nga boye tititi ndenge nakenda epa bijou la reine afile nga pa amoni nakomi epa bijou la reine azongi ake obenga la polisi nafandaka boye bijou la reine aosokola abite yaya zelanga fale tokende kote moko boye kaka contenu ya bamarché ya groupe ne ya temps de la grâce nga mpe nafandi namona bapolisier baye oyeyo na kindumba nazalaka nango te moyibi nazalaka nango te lokuta natambolaka nango te nasalaka kaka lokuta publicité na batéâtre moyibi publicité na batéâtre bongo na bomoto na ngai vraiment nabotama boye ngai nasala makambo te nimage ya kindumba mona mwasi oyo na misu na ngai namona ye te tokobosana nta bato boma me mutu toboma tokobosana te me nabosani ndenge natambwisi makanisi esuki nzambe nasali nini nzambe mpe lokola ngai nasukaki ya bandi basoda balobi na ngai te tokende tokokende ndenge ngai naye kotala bijou la reine epa na biso bayebiki naye kotala bijou la reine bo ndenge nini nakokende boye sanke nayeba problème nasalaki o toke kuna okende oloba ngai bino yebisa yango moke mpo yayebisa na ndako ke tala yaki kotala ngai bakangi boye ngai papa soki bongo na okeye te nzambe mpe sika ngai nasuki ya bandi fi moko ayemi o bongosi te oasalaka teatre pa fi wana makanisi ezongi ayaki na bapolisi abi botika ye na se trompe nde garso asaka théâtre na minute wana na bandi kolela tonalité ya théâtre ndenge nalobaka ndenge na joua barole bamiyibi tout ça apparemment koko abomisa va te eza mpe na kisasa yango eza na esika babongisa voi namona motu moko bayekola batangaka balangue me batanga tonalité te eza ton soko oyebi moluba oloba koyebaka moluba moluba mosusu mpe aumeli awa na kisasa te tosambelaka na ye tozosambela na ye toyaka nde papa walesa alobaka bibo tous les intercesseurs il faut bobanda kosala modération babandi omeka biso moko moko mais yoka moluba moko ayi kosala mpe amodere bi tokomi na ntango ya remerciement alabi nzambe na ngai yo mokonzi ya mabenga na lola yoka aumela na kisasa mais mokonzi ya mapinga na lola mais ye azobenga mabenga na lola parce que aumeli eza ton na ye abimisi ndenge azali omongo tovandi boye toza na jeune mingongo ekauki fala aloba boyelanga bombo nalia mpo esalanga boyaka na mbombo eza ton na ye ndenge nga mpe nakoloba na ngai oyo kaka ndenge ngai nalobaka kaka mama yela ngai kpanga yela ngai mpe mbisi ya kokauka to ngai nalinga na ngai mpondo ya mosaka eza ton na ngai en tout cas bongo si wana ya biloko na bino ya kisasa ngai nakolobelaka originalité na ngai ya mbandaka donc yo zono mouto ndima no wamona mboka nauta te yango mpe ezosala ntango oyebi ke vena aza wana nde oyaki koluka ngai vraiment ça toza plaisir na grande nzoko lelo tolati na gu na ye abai tolata blé parce que voiture na ye eza blé en tout cas bosa azoa te ezalaka na bongo so mpe olingi yoka yo sele dibord azolanda biso apartir olanda bongosi bato baolanda biso balingi bayeba neti ngamba liboso na yamba bongosi bamonaka bongosi ndenge osekisaka bato ndenge osalaka nyonso wi bongosi nzonzi ebomi théâtre ozondima to ozoboya nzonzingi ekoki koboma théâtre oui ekoki koboma te contenu ya badiscipline ya bato bazosala mosala yango omoi ndenge oza la patronne lelo na kati ya image ya Congo émission na biso bwaka ndobo mpo ozwaki serie na mosala na yo na kati ya nzonzingi yango eza na baproducteur nano tozwi te napesaka kaka chance mpe napesaka nzambe merci na bacourage na bato oyo toza tozosangisa mayele ya bimisi ide kete nga natia mwa tubambongo na nga tubambongo na nga bongosi mpe abimisa tala na ye bato oyo bayebaki ye mingi mpenza te bayeba mpe ye tozosangisa mayele mais producteur vraiment bien aza te omoni makambo ya théâtre kokufa eza te ke nzonzingi moto ebomi yango ezaka banorme ya biso moko na baproducteur na bacomédien nde ezosala ke ata baancetre bakosepela te ke moto azosala mosala na ye azobénéficie nango te
et bayebi kotambola ngote mboka na biso nde yebi valeur na biso de botikela nzonzingi makambo soki yebi valeur na biso tokozala bato te parce que Congo ne so bomba artiste comédien. Oui to sara musala makasi na yebi so to sara musala makasi musala mutu oyo raisonner loko moko boye na minute pa osekisi bato basepeli na kati ya ba docteur ndenge na oloba boye bapesaka pe bato na ordonnance na bango babi yo foseka kaka bato babela mabalade ya mutema po umela foseka mais ceux na bamboko yebi valeur akoko louer ka bongosi boto yebi ke bongosi asekisaka nazo mbongo nanga par mois nazo lia bien nazo lata bien naza pe na mosi na bana ndaku ya bien parce que nazo nzonzingi déjà boliaka mo ba cacher zali nzonzingi ya na mbongo te parce que na ye nanga tozo luka faut encourager bato bazo sala bino bo découvrir biso mbongo malonge zate parce que tango ya sa du mois moyen na ye aye asali kaka biloko moko asali o bakosala ngo ya solo basali o bakoya ko escroquer pe ba comédie ba escroquer bake ba bimisi bake pe ba pirater bango yango ndes escroquer kufa mais réalité vraiment mbongo pende zate tozo encourager ba major na bande comme susu bazo sala musala pour que lelo boye bakabiso pe boseka ka c'est bien mais non nzonzingi na so to petit masolo nzonzingi apporta nini lelo na nzonzingi na nzonzingi na apporta nini ngai na apportaka présence ya musala nanga baye bazwinga bongosi présence na yo na kati ya musala obesangisaka bato isaide sepelisaka bato apport nanga yango wana ke présence ya bongosi na producteur nyonso bazwaka bino to mabengaka bongosi asala apa président elombe est ce que base bafélicita bongosi na eloko mobo te osilisi mpenza en tout cas bongosi soki ozalaki te na place oyo elingi ezala somo le problème eyali producteur moko te akoboya je ya bongosi edepandaka na baproducteur vraiment baza na bato na bango oyo basi babimisa bakoma na bapion parce que producteur aza oyo azozwa par-ci par-là mais soko tali na banzonzingi ebele même bilongi barepetaka bon ingi koloba te ke producteur azwaka bacomédien ya talent te eza bacomédien kaka tozosala biso moko bacomédien nakoya yo zunga bite zoelanga bacomédien tosala filme boye nakomaki yango boye mais yo sikoyo koma oyoka bacomédien wana aye koyebi biso ayeli yo moto oyo alingi mais yo ozolinga mosala no évolue te yaka na boye te ye bongo sa tie cher boye sikoyo toloba te ke bongosi aza kozwe bien te yango tomonaki mingi te ou bien baproducteur balingaki te toza babi nyamo ya bomba tobolaka madesu autaka na kati ya madesu biso moko bacomédien tozobomana producteur pe ayebi eloko azosala te parce que moto azosala mosala na ye aza na parti pris te kashe na ngai na kashe ya videlo eza ndenge moko tokokompare biso te mais soki oza moso oza na besoin ya bongo oza na besoin ya videlo oza na besoin ya de Londres oza na besoin ya bijou la reine osangisi biso mpona mosala na yo oyo ozosala mais soki yo komi kaka yo oyoki de Londres ye yebi biso te tika na bongosi mikolo ye aza boye ya boye yo oyoki de Londres donc oza faux producteur yango moni babiloko mosusu ezosalaki bateatre yango esala te nzonzingi normalement bien producteur azala pe artiste ayeba sentiment ya bacomédien akota na sentiment oyo ya bacomédien ayebika te sikoyo eloko parce que théâtre eza ya makila ntango opesi role oyo metteur en scène apesaka role contenu ya sensation na ye liboso ya moto oyo azopesa role ye aza na miso minei komona koleka bato nyonso ayebika soki natie bongo se place au public bakosepela soki natie de Londres place au public bakosepela donc ye aza mpona biso nyonso mais to omoni ke bazozala babilongi moko répété jusqu'à maintenant nde ezoboma mosala entre biso moko na baproducteur yango moni ezokee liboso te tokutaki yo mpenza tozwi yo donc toloba en pied levé tokoki kozwa mpe temps mingi te merci quand même déjà na temps opesi biso tozokoma déjà na suka loyo tokobeta lisolo bongo ske abanda théâtre kaka pa elombe ndenge moko olobi mwana botamaka kaka na tata moko vraiment ndenge nautaka epa ya tata moko mpe lelo nakomi patronne ya image ya Congo nautaka pa tata moko mba moko nasali nanga image ya Congo bao balanda so baza baartiste baotala bongosi baza na poto oyebi bango quand même balungwa awa bakenda kovanda na poto bazosala mosala na poto bazotala yo bongosi mpona yo bazosala mosala
bazo sala te parce que to bomba ngol susu te to yebi ke biso ba kino na ba kino to lo ba ke pour te za cimetière ya ba artiste bongo satan qu'artiste to lo bate pona no kete poto na Kinshasa eza ndenge moko te bamploi du temps ya poto na ya awa eza ndenge moko te yango moni ke mosala ezokufa kuna eza mboka ya mindele baza na culture na bango biso mpe toza na culture na biso ndenge biso tosambelaka na baeglize awa soki tobandi koganga tozalaka libre tomona jamais la police eya mais na poto soki otelemi na ngambo awa obandi koganga voisin afundi yo aza libre parce que eza droit na ye toza ndenge moko te eloko place wana nakoloba ndenge nini nakosala comparaison ya kuna te ndenge bazovivre kuna ndenge bakuteli kuna ndenge bazaleli eyini koloba te ke babomi mosusu artistiquement na loba bongo en tant qu'artiste ozo côté bango aza libre na kotambola ndenge nalingi na poto kotambola soza na mikanda lokola nanu epa na biso mboka na biso esala na biso tokoma international te parce que mboka na biso esala biso tokoma international ata naza na mokanda na mokanda te ntango nakokoma na mboka moko bazoyebaki etant que artiste na présente carte na nga naza libre ya kosala mosala na nga yango moni ke dans tout ça ndenge babengaka kipoto eza cimetière ya baartiste ezodépendre na Congo e bavaleur na biso elance biso mokili momba parce que soki Congo eza Congo mpo eza culture eza baartiste bazali bacomédien baoreprésente Congo libanda bamusicien bazoreprésente Congo libanda ntango bamona yango drapeau ya Congo mais ntango nano bavalorize biso te yango moni ke kuna ekoma cimetière ntango moto akomi na poto aza na mokanda te mpo abima akende répétition aza na sale mpo afuta sale wana mbongo asalaka te aza na eloko te akosala ndenge nini soki gouvernement eyebi kopesa valeur soki akomi akei na ministère ya culture ya mboka moko base présente bakopesa bango mpe opportunité wana basali mosala na bango ndenge ezalaka mais lokola eza te moi na condamné bango te nazosouhaite bango ka babonne chance na batemps oyo epesameli bango bazala kuna na misala bazosala nzambe apambola bango baumela mais soki bazalaki na Congo baosala eloko te wana ngai naloba te mosala ekufi wana linga koloba musala ekufi bien dit bongo c'est lo to koloba yo poza expérimenter quand même ya musala oyo ndenge bokomi na bakombo ezaka ndeko abiso nga na komi la patronne pour na sala image ya Congo bongo sa banda kaka bongo style lo peut-être on changera bakombo to changera te bongo si bongo lolokuli artiste comédien ya groupe Simba mwana Elombe Sukari kombo na ye abima nango mwana abimaka kombo moko azaka katende na utai kolobake mwana bota makana na papa moko lobaka ke kombo eko changer ndenge ndenge na okoma yo za la patronne ozaki na papa lelo komi la patronne parce que nzamba pambolio na orientation papa a orientaki yo na mayele na on économie na yo na ba ambition na yo lelo la patronne ndenge moko penga na za na ba ambition na ngana ne bimite lobby kombo eko changer kombo eko changer kombo eko changer lobby muke na mayele kaka oyo ya papa Elombe Sukari na papa Walesa toza na salon na biso asti elonga na Kasavubu oyo esalaka vraiment ke soko ye basuki no penga bien ndengo bimi penza bien ndengo zalaka ndengo lobaki soki eza yo ndenge balobaki olata lelo blé pona oye penza batissage oye ba soin de visage ba coiffure basi ya bien ba coupe ba chignon na kanda salon asti elonga chez Sandrine Mvwama okuta mwasi mwindo moko azawana imta soutenir bongo ye mutu azawana pona salon na bino pona bopeto mwa mayele muke wana la patronne nante mais nazaka kana na kati organisation ya kolanda la patronne vraiment salon ezawana babi epa yo moko Sandrine Karame Sandrine Mvwama to ko annoncer au étiquette parce que jusqu'à maintenant tout ça no bongo entre parenthèses tolo belana na émission kokoma ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Merci na bandeko ba watala biso biran mangabo na Kenya Sele Dibwa na Hollande tozo koma déjà na suka na bongo so to qui vraiment pied levé quand même merci ndenga yambaki biso Anzimi azala déjà invité na Kataba Kando boto comme déjà na suka bongo ndongo bi théâtre ya poto za nango biasko ya awa ekufi to ezali eza bien na bato bazo sala ngo bien lokola président Lomba zo sa théâtre bien bato bazo sepela ngo bien ndeko nanga pe bijou la reine azoya
kosala mosala epe bien selon norme ya bakulutu. Donc eloko ya mabe ezali ya malamu mpe ezali soki na bandi kotanga bango nyonso awa cd oyo ekaseti kosila bazwi wana nakosaire moto akabaka apesaka na miso ya bato te soki nakoyede ye kopesa ye par rapport à expérience na ngai na badefauts oyo namonaka epa na ye nakoaproche ye ke nakotonga ye ke nalobeli na télévision soki nalobeli ye boye donc nalingi ete akobame pourkoi obengaki nga te olobelanga bongo poto babi wana songisongi makasi bino bato bozokabola batanga moto moko ye mutakasaka bato na nzonzingi baotala yo lelo oyo kokabwana mpona yo bana poto moto baokabola bino na masolo ya nzonzingi to bokabwana na ndenge na bino mwana poto akabolaka bato ye moko ya koloba oyamba na émission ngai nazala te nayebi yango te nga mpe nakabwana mutu te soki babenga na nzonzingi epa major nayaka soki naa na ta na ye soki ekuti nga naa na kati ya priere bazwi mutu mosusu lokola ndeko na nga paka lowi aza wana azue mutu mosusu azali azue donc na ndenge ya kokabwana tokokabwana nga nde mutu osaka mosala moko union fait la force bongo tokikabwana mpo bana poto balobi bana poto baya bandeko na biso baconsommateur na biso na bango tolinganaka mingi bango nde bayebi valeur ya mosala na biso mpo baya libanda ya mboka mais oyo akabolaka nayebi ete naosala publicité kutu te nayebi ete ata nzela moko tokutana te so côté théâtre congolais lelo na ndenge bozoleka na bachaîne locale na biso à 100% 10 sur 10 nazo encourager baartiste comédien ya Congo par rapport ya qualité ya misala na bango bazosala baeffort na bango groupe ezokoma lokola mayebo faute ya badg ya bachaîne bazozwa bacomédien sans thème sans orientation moko boye yango moni ekomi lokola mayebo epe bana mike yango mpe bazoya lelo lobi baza na respect na bakulutu te mpo bayeba kovalorize soki orespecte esika ozozala okomona ke mosala soki ekembi bien wana ekokitela bino nyonso tu mais mutu nyonso to alingi kaka azala patron mutu nyonso to alingi azala kaka ye kaka ndenge yo oza mpe la patronne lelo ozalaki na papa na yo okomi mpe la patronne na ndenge ya bien na ndenge ya mabe te yango ezosala mosala no mpe bien ezokende bien mais bamosusu bazoya na mbangu aosala mosala likolo kaka mpoke na baambition moko boye eza na baartiste tout le monde aleka na télévision aza artiste te oui artiste aza na notion na mutu ezosala différence lokola amoni baartiste mosusu baya na télévision eza lokola diplômé auti balatisi batoge humanitaire alati batoge abandi alongi na ye wana vama diplômé penza ya basheki kaka parce que oya ba oya yango na opeso na compare basheki oyo bautaka bamati bakena matanga bamati na mutuka lelele na pe diplômé moko aye pe alongi na ye bango nyonso bamati différence eza te différence ezalaka na mutu ozolanda artiste aza na télévision tout le monde aza artiste te artiste aza mutu ya bagage aza na savoir vivre savoir faire aza na baambition moko quand même na barespect aza na badiscipline na ye mais soki omoni ke bagroupe ezobotama ebele mpo indiscipline ezali mingi na baleki bazokola baye na kindumba na tv na tous les deux côtés oui eza na bamosusu faute na bango pete eza na baproducteur oyo bazo amoni yo kaka bon ka ndenge la patronne aza mwindu ne ya ngolo ya bien ya longolongo lokola nakumisa mingi te po bon longolongo boye te présence no te ekosimbi yo mpenza ekosimba amoni eloko yango eboma yo mpenza ekosimba ye mpe ntango babi ekosimba akende kuna azopotapotapota oyo asimbi ekoto batie ye okangi foto na mutu mabe na mutu malamu basangani mwa mafuta bato malamu na mafuta bimiso pe mwa kitoko yo bibonga pe na kitoko ko motambola na munoko yango monike ya trango ekomi kande mais ça munoko te basala de théâtre zolobati aux actrices ba pesi yo lozo est-ce que kindumbe za munoko kindumbe ko matériel mais kasi soki ozoteya bato tanke moteyi ozotambola na banorme ya mateya te okomolata mateya oyo ozolata bato na nzoto kotambola nango omoi te kozoboma ngo réputation nde esalaka valeur ya motu te réputation eza bien te mpona baartiste réputation ya bato baosala yango na mabe yango nde ezoboma ezotia biso nyonso théâtre ezokufa misala yango na bango tout ça
elati biso nyonso ntango mosapi moko ezokaka makili ezwaka makolo nyonso mais eza na bato mosusu batambolaka bien. Ah oui. Eza na producteur oyo bazozwa bizwazwa bakolo misala bayali lelo toza na bakokodioko bakuluto babandi musala na biso lelo akokoza bien véhiculé azokende tournage ni aza na mutuka ni aza l'aise aza na ndako na ye azobokola bana azozwa mbongo ne penya uti tournage bien mais tala yo ozozwa ozosala tournage oya tournage na bo mangote po eza musala nanga vérité toute la vérité n'est pas bonne à dire mais boye baka valeur ya musala tozosala bozwaka ba comédien o bazana musala o ba ko rendre musala comme il faut ba na ba compétence nango mais bozozwela biso ka pona ba aspect physique mingi lelo ba na ba poto pona ba aspect physique nzele pe amona ka aspect physique te atamboli jo pe amona ka aspect physique te atamboli yazani moleki nzela mais soki lelo mboko yo penya nzamba pamboli misale ye tout le monde ozomona na télévision soka zwaka $300 ou $500 ou $1000 na musala moko asalaka okomoni na TVT bakolo misala bakotikala. Vraiment merci beaucoup to comme na biso na suka eza bongo sinda za ka invité na biso lelo mais moi loro mo bongo sitoko kabana nango elo mo ya kala tota la bongo sa kala na le change mais ça ngaza kwa papa wemba voi changer kate nazokola te bon eloko ezokoli sanga elongi pe nzoto ezaka ke makanisi bon na umeli penja tala na konuna pona banyungu nazo nuna pona basusi yango moni ke nazo konda kitoko eza esute eza banyongwa Kongo mais eloko na koyebisa bino ka ndenge na utaka mboka eloko ezaka na betelo lisolo ani ezaka kitango na uti mboka boye tozaka na ba grande sœur tovandi tozobima tokendai kotala sœur moko utaki poto komona ye Noela Mudiamisi toye kotala batutu balati tout ça naoki batu na basolo bien ngai na kei pe na douche tango na koti na douche wana na ke komona mobile ngabia parfum ya molai boye nazwa na pompe awa na ya kubwaka na miso ai yaya nzela wana na bimate donc mauvais souvenir na ngai na vie ya théâtre yango wana mosenje eza maladi nazalaki pena mosenje nazalaka limité na pompa kisi ya ngungi na place ya Deodora. En tout cas tokomi na suka tozotikela o micro parce que bazolanda yo babike bongo saza makasi na comédie aza makasi penza makasi oyo bayebi biso tokomi na suka topesi merci na Yves Ngoy ya na biso fils manta jamais tokobosa na jamais tokotika masolo na yo Dadi Casimiro Sele Dibois na Hollande Bira Mangabo na Kenya mana Fani Mbala na Ilia Kabo Eugénie Moussouamba motema ya général Kif pourquoi pas na ye moko grande zoko biso toza lokola bangote toza insister ka biso toza lokola bangote tamba ki bongos merci parce que tozio ka bondimi na op c'est pas facile parce que aux grand il faut reconnaître quand même aux ali mais bato ba lando ba bi ki bongos ça comme de ko ça maman lo monter ya bien ndenge na mo bon ko sela bango biloko penda ba ko zwa biloko ya soka na sisi nyonso ba ko pia ngambo te. Naza pesa bango kaka mbote soki na sali bango biloko nyonso tu wana omoni kelo tala omoni bongo César Biero la patron na tinda nano la patron ezali na jour moko tozalaki na kati ya intercession ngai naza ndeko na yo nazosala délivrance frère moko ayebi lingala bien tozosala délivrance ntango azosala délivrance alobi na molimo yo nani so moto ndenge kaka tobondela kaipa evangeliste Claude Kabundu walisa nazobondela pona moto molimo elobi yo nani molimo alobi otenga la patron ngai pe na se présenter ngai bongosi sikoyo toyebani ozolanda nga bien wana tango nazosala délivrance na moto toyebani sikoyo yoka ndeko na ngai oyo abandai kosala délivrance zika moto tango molimo ezozika abiba ganga na mokongo makasi azoyebisa alobi kanga na mokongo makasi molimo nakanga na mokongo makasi
il fallait aloba na molimo ke ganga na mongongo makasi lokola tonalité na ye ezaka ke kanga na mokongo makasi chiluba mais soki nalobi yango na boya ekoloba yongi kaka na bimisa tosoba kaka moke mais biloko ebele ezali tokosala yango oyo bato bakoseka ezali chaque jour nzambe azo inspire ata sikoyo eloko mosusu mpe ezali mais soki tosisi osalelaka makambo na temps nzambe apambola bato bazolanda émission na biso image ya Congo yango oyo la patronne azwi énergie na ye azotambola mpona kosepelisa bino kolongola bino bastress kotalisa bino mpe image ya Congo oyoka batonalité ya babongo si bomona mpe lobi badelonde bomona mpe lobi mpaka lowi omoni bavide loin image ya Congo bokomona mpe eya na eloko mosusu image ya Congo tobombi na ye tokolakisa bino mpe lisusu bato baza na susi ya bana Congo bakende liboso bandeko na biso ya basi aboyi kokende boye azosalela mosala na ye oza mwana nzambe soutenir kamera soki eza otindi soki mpe oza na mwa amenya osoutenir ye soki oza mpe moto ya bamabondeli mpo vine ekende liboso mosala ekende liboso tia mpe loboko lokola évangéliste Claude Kabundi Walesa abondelaka mpona bato mais eza na mokolo moko koya kozwanga tosala émission na centre de réveil na décembre le 21 ti le 27 dédicace bana nzambe oyo bazosimbama oke nzambe lelo atomboli évangéliste Claude Kabundi Walesa la patronne mpe ye mpe azoya kuna aza mwana Kabundi Walesa mpe parce que pasteur oyo aza nzambe azoutilize mpona Congo image ya Congo étoile ya Congo ya monde mpona Congo na biso na image ya Congo évangéliste Claude Kabundi Walesa toza na église ya biso ya bien tolongwe na première rue tokomi na bon marché tozosomba bakiti tozotia badédicace yaka kombono mpe etikala ndenge bana Israel mpe kombono bango etikalaka yango tosengi na bino nyonso bana nzambe oyo bazolanda évangéliste bongosi lokuli oyo boyambaki oyo bomoni lelo na image ya Congo émission bwaka ndobo balefaki ngi ilonga lelo bakangi ngai na mongongo kpo ndenge eza boye bolanda bosepela nango 09 99 21 28 40 soki nalobi mabe bolimbisinga soki nalobi malamu bobengi nga na numero na bofelicite nga mpe bofelicite mama ya émission na biso nzambe apambola bino mais omoni esiko tosala esiko tozawa omoni na intere ya Matonge intere na centre ville soki okoti na loboko ya mobali na loboko oyo ya mobutu wana soko neroba ezaka loboko mobutu nakolo loboko mobutu na victoire wana place des artistes otamboli na loboko mobali lokola mwasi lokola mobali obwaki misu okomona inter Matonge gérant moko apesaka ngai pongi tango nayaka na répétition ya bijou la reine apo Lutumba ye aza wana yambaka bato bien inter Matonge pesa site moko ya bien bana poto bozoya ozolala kimi ezali akei mpe eza wana na restaurant baservante d'inter Matonge baketa fungola baza wana bazofungolera bato mitema poke bomela coca bomela fanta bomela pe Sprite donc nzambe apambola bino émission na bino ya bien bolandaka yango chaque fois site na bino image ya Congo bwaka ndobo okanga mokobe okanga ngolo okanga mokenge okanga mboto okanga natanga bambisi nyonso kaye nzaba pambola bino bandeko nyonso bazolandanga soki natangi bakombo na bino papa Didier na mama Astrid na Allemagne Dorcas Donatella Jenny Jolie Aminata famille moko nzamba pambola bino o basoutenaka bongosi o babengaka nga nzamba pambola bino les amis de Walesa nzamba pambola bino vraiment merci beaucoup bongosi biso topesi merci parce que ndemaki kopesa biso tana yo merci c'est pas facilement pana biso ye moi pété ezala mama nzambe merci aussi si na biso topesi merci na le grand gérant il y a inter Matonge parce que tozaki na Matonge et pas iwapi to ko luka bandeko nde na lobaka bwaka ndo boto sala pena ba recherche tina modindo Mayalos ne pas ya PDG Mayalos ndenge bongo sa lobi to kuti ba vrai nana awa donc ba joli kanza ba nana lulanga nana nana mulanga na joli kanza keta fungola donc batu nyonso balandi biso na pesi bino merci maman Nicolas grâce parce que décoration ya solo décoration ya bien pour la fête à mariage anniversaire na yo baptême na yo en tout cas soko za na Suisse
komi tongisa te benga mama Nicolas Grace soko oza na Belgique oza na France donc esika nyonso ozali soko oza na Afrique te donc benga mama Nicolas Grace parce que décoration ya bien o ya idéal vraiment donc décoration ya kitoko pona motema na yo ezaka na la grâce décoration de à quoi assurer yo to komi na suka to pesi merci ebele na grande merci ebele na Célé Dibois yaya merci ba fête ngo yo en tout cas bosa biso bien ba fête ngo mama Nico ba fête ngo yo zino lukuni ba fête ngo yo ba fête yango yo bigram manga bona Kenya ba fête ngo yo merci na bato nyonso balandi biso bokoma babone et ça biso bien image à Congo Bwaka Ndobo merci na Hervé Lola na nyonso zo sa pona biso Hervé Lola ba biyo moko sala sport à image à Congo ba bingati kolobela na poto kuna na ba décoration ya bien lobela pe ya bisote salon Astie Longa na Kasavubu ya mama Sandine Mvwama soko yeba na poto nyonso oui ka wana na Oswe Ethiopie na Kasavubu komona salon Astie Longa o balinga bongo si ba soutenir na boy ko iba kaka na mayele yango ningo ute ko bisanga ke kombo ko changer te moi muke ya kombo ya muke kaka Astie Longa chez Sandrine Mvwama salon ya bongosi ya tsheli yango ezana basi na mibali décoration ya kitoko mariage donc soki makolo ezaki na mayanji mabaku tout ça bako redresser yango soki elonge yaki na matuku ezaki na madusu bako bongisa yango bien soki mutu na yo ezaka lokola Samson ndenge balobi bako kata yango kitoko soki manzaka na yo ezaki longu te lokola mpose ekokoma soko ye wana ozwi 089 68 45 228 wana bokozwa mama Sandrine nde akoyebisa bino ba couple ya danger ba chignon tout ebele o boyebi ya basi basalaka ya mibali bandela mon numéro de décoration pour bazino lukuni ba ko feta ouais moi décoration réception ça so bien 089 68 45 228 wana bokozwa mama Sandrine oyo azako sala ba couple bien ba décoration bien na salon Astie Longa na Kasavubu na commune Kasavubu quartier Loja. En tout cas, merci beaucoup. Biso toza lokola bango te image à Congo. Bwaka Ndobo komi na suka. Bo pesa merci ebele na Hervé Lola. Décelé parce que nyonso za na makasi na ye. Merci na grande zoko. Merci na maman Nicolas Grace. Merci na Célé Dibois. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso. Boza na Poto, boza na Rwanda, boza na Kenya parce que Nicolo Africa show tozo ya pe Kenya. Tozo ya penza Kenya na makasi no kaka to koma la biso parce que za choix na yo. Bi image à Congo la patron na betaka moi tout biso toza lokola bango te to komi na suka merci nde bolanda ki biso kokonga ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba finga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en kati ngasi na kosa oza na Afrique du Sud oza na Égypte oza na Mali oza na Tunisie oza na Londres oza na Belgique en tout cas tika na ibiso OK masolo ya bien donc image ya Congo avec moi si ya mbingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kona ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala to ko lakisa mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o reçoit information nyonso soki to tongo na net te o reçoit na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka